Excusez-moi, téléphone est au capi. Moi, Namboka, ndazo sala téléphone. Et bisoto betela ma bo to lobi to soutenir ye. Le décret c'est que baebi dengue mibeko sale makate. Décret eza ya mokonzi ya gouvernement. Vous comprenez? Yé aza ministre sectoriel azo appliquer politique ya gouvernement mobimba. Ce qui baza na problème na gouvernement, wana toko yebi sa chef de l'état que majorité ya union sacrée ba tche kuna iza pona ko accompagner vision chef de l'état. Tellement on a union sacrée pour accompagner chef de l'état tonde. Mabe moko te eza wana te. Daena ningina longola mbala moko eloko koloba ke poto soutenir eloko malamu il faut ba pesa kanyaka. Vi wana ya kopesa ka bakanyaka eza biloko eleka déjà ba 18 ans to si to che croix ya makambo kanyaka. Biso to zolinga mboka na biso. Bakomi kokata na mutema mabe. Papa, tozala na batamu susu tozala na Congo. Vodacom, RTL, par raison na nyoso tout, bakata biso connexion. Le jour où mais na tino bakata biso connexion. Jour où bazong ça. Est-ce que bazong ça biso mega na biso? Non. Bazong ça mega na biso. Crédit kenda. Parce que mongo ba mega na biso wana kenda batango wa? Na la landelango. Au vendre na téléphone au sombi 40 inté. Moi vous d'abord mama ya ramezala. Le mignon aïe mokile komine sengo mokile koti sukali po etenini tuzalaki confiné menangongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngana ebisi bino boitala bon s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule basi tomona babiloko akanda beaucoup banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube est comme elengi ya komona ba guide uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka elekina kosekisa na koseka ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko
bango. Mais UDPS, c'est le parti du peuple, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Doit être soutenu, ministre Yanabiso, qui passe à Mali, où il a en charge des PTZ. Aya qui faut répondre à la élite du peuple, qui a la première population, mais à la seconde, minute, RT, où il y a Congolais, 100 fois naïe, que 10 fois naïe. Mais tout ça, parti où il y a la carte de pouvoir, pour la soutenir, président de la République, n'a pas action naïe, pour qu'il a cette bonne volonté, il y a pour faire développer le Congo. Congo, où il y a Siko, il y a Siko, où il y a Canada. Où il y a Bambon, il y a Néo, qui est dans la poche. Siko, il y a Bambon, qui est dans le trésor public. Il y a montré qui, un respect, il y a l'élu du peuple, la population, et on a qui ça que la population de Moutou a tiré du son gouvernement et a tiré par l'élu du peuple dans l'Assemblée nationale. So bakibasiste nyonso mobiliser na ville ya Kinshasa mobimba pe na ba province ya Zinga bato baye kosangana awa pona ko soutenir leader na biso Augustin Kibasa Maliba, autorité morale ya UDPS Kibasa. Donc ndenge tomona ki ba invitaka ye mercredi passé baye a limboleli baponami o ba bengami ba représentant ya peuple pona dossier ram oyo mais tomona ki neti bandongolo miso ebele même ba kotisa maele mabe que non ba changer question orale comme motion yango wana biso to témoigner soutien na Augustin Kibasa Maliba o aza autorité morale na biso que toko soutenir yeti na suka pe tozo mettre en garde bato oyo nyonso baza na maele mabe po na kolunga kokweyisa ye po akokwea pete azali ye moko azali ye moko te azali bato ebele Kibasa Maliba aza moto pamba te azali autorité monene ya parti pe aza homme d'état monene ya mboka oyo moto moko te ko ignorer force ya UDPS Kibasa, force ya Kibasa Maliba, œil de l'aigle, obiso moko to benga kaka œil de l'aigle. Amona ka musika bato ya mitema mabe. Ba lobi que non, hier azali ko yiba ba unité ya bato ba ko tia ngona ba poche na ye. Bango moko ba député ba yebi ke ayiba kate. Bango moko depuis 2002 ba ponaka mobeko oye consacré RPTC comme organe indépendant. Et puis ba soumettre RPTC comme une autorité. Il y a chef de l'État, il y a président de la République. Na yango pour RPTC c'est organe technique sous tutelle il y a PETENTIC na secteur à PETENTIC. Yango wana ministre soit qui arrêté il y a ko fixer ba modalité exécution il y a projet wana. RPTC c'est un organe indépendant après ça kaba basala kaba prestation na yango wana ba frère Ram ezane ti revenu à prestation na batika ministre avant da kimia asala mosala na pour que mboka na biso ekene liboso. Mais ba lobi que excellence Kibasa yende muta créer rang pour ko lembo bato. A créer rang wana te pona 2002 Kibasa Maliba salaka ministre te. Akoki ko longola yango te pour arrêter et koki ko abroger décret te. Ba o senga arrêter et abroger décret c'est que baebi ndenge mibeko sale makate. Décret eza ya mokonzi ya gouvernement. On comprend? Yé aza ministre sectoriel azo appliquer politique ya gouvernement mobimba. Ce qui baza na problème na gouvernement wana tokoyebi sa chef de l'État que majorité ya union sacrée batie kuna eza pona ko accompagner vision chef de l'État. Eza pona ko bebisa vision chef de l'État te. Yo lobi majorité faut ko accompagner vision chef de l'État. Mais ba ko accompagner ngona ba acte mo ba malamu oyo congolais nyonso ba yi congolais nyonso ba ko lela na ma matali ko kata bango ba crédit yo ba kata ko crédit na habité ba pesi bino combien pour na ko ba ko défendre oyo mwana mboka nyonso o azali congolais solo azoko telemela ngo tango zoko lo ba bongo est-ce que ceux qui m'appellent faut ka tellement ko na union sacrée faut ko accompagner ka chef d'État tonde mabe moko te eza wana te daena lingina longola mbala moko eloko ko lo ba ke poto soutenir eloko malamu il faut ba peso kanyaka vi wana ya ko pesa ka ba kanyaka eza biloko eleka déjà ba 18 ans to si to che croix ya makambo kanyaka biso to zolinga mboka na biso ngana ko senga eloko moko biso nyonso to yebi ke RDC ezalaki na retard makasi et puis le loyo soki yo longi kaka okende Congo central ko mona place moko boye réseau ezate ko benga ba télécom bazebisa non
non biso revenu ya population eza moke yango wana topesi totie baantenne mingi te mais sikona RPTC na mission na ya koassainir secteur aza na besoin ya misolo mpona kotia baantenne wana ya barelais partout wana oza na mutu ozokende Congo central oza na réseau etonda bari nyonso eza kotonda ozosolola sans perturbation yango wana RPTC aza na mission wana biso bakongolais bao balingi pena mboka ya solo il faut to soutenir RAM oyo po RAM ya solo peut-être communication ezalaki malamu te po ezalaki mingi te problème ya RAM eyo se poser place moko te nakoyebisa bino eloko moko est-ce que boyebi que RAM oyo epesi l'état congolais lingisa ya kocontrôler ba télécom nyonso en permanence donc ba connecter ba matos kuna eza connecté en permanence na réseau wana donc bakoki mboka ba petit peuple bazoko kale nini na makambo oyo taxe ya RAM tango ozo loba epesi ni se recontrôler biso ba petit peuple ba o ba mama basaka bilanga na bango bakoko soma ata 500 na ye asomi crédit et puis ramele nyonso ko ata benga en urgence ezoko soma biso na nini yango na lobby communication ezalaki malamu te mama wana ata soka asalaka bilanga ata soka te kamapa mais asalelaka téléphone et puis mingi soki mpe aza na faible revenu eza téléphone efutaka $1 l'an ane mobimba $1 ozomona ane mobimba $1 wana na bandeli yango donc téléphone oyo ya moke wana tobengaka mokokoli wana afutaka kaka $1 donc 2000 francs ane mobimba 12 mois eza bongo par mois et puis eza kapeka $1 eza copie ya ministère to na ba yango nazoyebisa yo eza copie te oyo nazoyebisa yo soki oapproche baorgane technique nyonso bakoyebisa yo ke bakataka kaka 10 unités le mois mpo na telefone wana babengi ya 2G eza kaka bongo nakoyoka te mikolo ekoya bato bakosalaka telefone tobengaka kikalakasa bakokata yango oyi kolimboyela biso toyeba te kikalakasa bakokata yango te oyo ya 2G bakokata kaka telefone oyo eza contrefait oyo obengaka pirate to shisho to telefone ya mbwa ya mabe yango na 2022 na octobre bakokata yango donc bakokata batelefone oyo tobengaka bachinois donc bapirate wana ataki kalakasa wana eza baoriginal mpe ya kikalakasa wana ezali mais omoni mpe android ya monene me ekozala mpe mbwa ozomona ekozala mpe contrefait yango wana RAM aye oyebi bacontrefait wana ekreaka babrouillage mingi na communication so telefone eza mabe omonaka moto ayambi wana komoyoka makelenge baobeta mbonda yeba deja keloko wana eza mbwa ata so eza android eza mbwa biloko ya bongo ezobebisa réseau na biso toza na besoin ya kofiabiliser réseau ekoma fiable ekoma malamu et puis omoni soki réseau ekomi malamu tokomi kaka batelefone originaux na bainvestisseur wana batekaka batelefone ya solo bakoya mpe awa batie bamachine na bango bamagasin na bango baentreprise na bango baengage mpe bakongole ebele ozomona ndenge naloba boye balobi ke lelo ensemble eza te eza nini bakimi toni badepute bakimi te bango baza bakonzi na biso tokoloba bongo te badepute babengisaki biso babengisaki ministre aye sikoyo lelo ngo arande moko bazaka na circuit moko ya mabe moto ayeboye bapesi ye kanyaka yeboye apesi ye kanyaka ekoma neti eloko moko ya kofaire chanter ye kibasa azali nyonso mais sauf moyibi aza moyibi te na bandeli yango te lelo nayebi ye personnellement il peut être tout sauf voleur sauf escroc et puis na mettre en garde bato nyonso bazotraite d'escroc po eza bapropos moko mabe babatamaka na nsima ya immunité wana babatamaka na nsima wana soki pena bazelaka bato na biso boye na bami yo pena mpa na parquet oprouve nga escroquerie wana merci kopesa mboka na biso makoki ya kokontrole bapel oyo bato wana miyibi babenganaka tozokita kuna toboma lelo tomoni mutu moko boya ye mokonzi il faut tokota ye butu soki osali apele moko ya bongo RAM déjà azali komona yo azotravaille en direct na service de sécurité bakobengana bokoma place te na système ya géolocalisation bakofixe ti place ozali ovandi kidi ba 2 heures boye bazotambola ndinga na yo bazwi yo wana ezali quelques avantages oyo nazali kopesa mpona RAM ezali ebele ke awa lelo toye kaka mpona kosoutenir
soutenir totia atake eza mabe totia atake eza bien mais biso awa toye mpona kosoutenir ram bacollectif ya sportif nyonso ya mboka na bamouvement citoyen oyo babanda bitumba oyo na mboka oyo na bino boyebi histoire toye tolobi ram ezali ekozala mpe ekozalaka kaka mpona mbongo na ekolo na biso. Bon, présence na biso eza ya kosoutenir premièrement vision ya chef de l'état na makambo nyonso azosalaka mpo économie ya mboka ebunga. Omoni ram wana eza eloko moko malamu oyo ezalaka depuis kala eza kibasa te nde moto asigna décret loi oyo ezalaka awa décret loi numéro 014 de 2002 16 octobre eza kibasa te décret loi. Je ne pense pas que le ministre moto asigna kango mais tindenge bazo attribuer yango nyonso bon vu qu'il y a autorité moto azo chapeauter ministère azo assumer yango mais ram yango moko eza penda mabete eza eloko ezalaka sauf que na pays makambo nyonso reyaka ya sika bato badigéraka yango na mwa passe bango bakokaki olobake bameka un peu ko revoir manière ya kokatela crédit là on pouvait comprendre mais dire que balongola ngo eza un peu passé c'est déjà une loi etikali bongo la loi est dure mais c'est la loi eza te kibasa nde moto asali nani wana programme apa kataka bato ya itateur wana poche na kibasa eza ministre nda kataka te RPTC moto akataka RPTC ezalaka avant kibasa badécret loi baloi basigna wana eza kibasa te eza RPTC eza makambo ya kala avant kibasa azwa ministère sauf que kibasa ende koaccentuer makambo ya numérisation pour à l'époque niveau numérisation ezalaki na sikoyo ekokani te sikoyo ezwi ampleur mosusu à l'époque na 2000 ezalaki un peu nasi tout le monde laissait ba téléphone oyo ezalaki te 4G ezalaki te 5G ezalaki te à l'époque mais sikoyo ntango numérisation eye balingi baleta alingi sikoyo atya lisu likolo nango yango ozomona ezosala mwa pasi mais eza eloko ya malamu mpona économie ya mboka. On a la preuve tangible mais yango bango bakomi siko kosala makambo na ko mpona kotombola kanda ya peuple congolais et na moment oyo biso peuple congolais déjà toza très éveillé vraiment parce que tosoutenir mutu atombolo mwa mai fatiba peuple congolais alingi su bafati te na mboka na ye ozalaki na groupe moko ya baje le jet totia bino mosika ya mboka oyo na yango biso ntango totelemi mpona kosoutenir eloko c'est-à-dire eza eloko moko oyo eza na intérêt ya peuple soki eloko eza na intérêt ya peuple congolais te biso tokosoutenir yango wana mboka odi taxe rap eza mpona intérêt ya peuple congolais mais peuple congolais kaka yango wana oyo bino boye kodefone bango kaka bato bazolela yango nalobi peuple congolais leli mpona motema mabe ya baopérateur économie bakomi kokata na motema mabe papa tozala na batemp mosusu oyo tozalaka na kongo awa Vodacom, RTL, réseau wana nyonso tout bakata biso connexion le jour oyo menda tina bakata biso connexion jour oyo bazongisa est-ce que bazongisa biso bameka na biso non bazongisa bameka na biso crédit ekenda parce que mbongo ya bameka na biso wana ekenda batiango wapi nani alandela yango ovandaka na telefone osombi 40 unité mwa kuta pa ya rame ezala mais Vodacom mpe alia yango RTL mpe alia yango est-ce que nani azongisaka biso mama futu comprendre makambo mpona nyonso wana yo ozosenga nini na bandeko na yo bakongomani baoyo bazokolela mpona likambo ya ram oyo parceke badepute na biso balobeli na biso kuna na parlement basalaka wana te bazalaka wana te mpona koya kotunisa ministre ya longwa ezali bayoki babasi na bango oyo ndenge po ezokitete ebandi mpona ye moko président de la république bakataka ye mpe nayebi te soki ministre tibasa mpe bakataka ye moko aza mokolo rame je pense komonaki mama oyo alobike aza na mposa mona rame ye moko na télévision po rame azotunisa ye mino amona ye ayoko mino basoki aza nani yango wana tomoni bino mpe okokosenga nini na ndenge bazokokata eske badinye faso na bango ekokiliela bato bacrédit to ekontinue kaka bongo naye kosenga même pas ke na excellence kibasa na gouvernement oyo il faut koserre baopérateur économie bana babétise to tamaka mosusu eleka na bafeki kuna baopérateur économie bamesani bakopesaka mbongo
na dirigeant ya Congo depuis époque ya Joseph Kabila Mobutu yebi ya PPRD balia mbongo le roi Manguba ya mboka. Mais est-ce que le gouvernement sérieux ou amu kwa tombolo mo amai fati beto baye et balingi ba biloko wana te balingi mbongo nyoso tout et le kaka na transparence nde moni mutema mabe na bango yango wana nde bakomi kosala makambo na nko ya kokataka des ordres nde na yango biso bakongomani oyo tocomprendre déjà topesi mbela na bakoti na biso basere bato wana sont des grands voleurs baza miyibi makasi bayibi trop mais bazotonga te ekoyiba boyiba papa okokufa kaka bongo eloko nini ezangi te babenga baopérateur wana bagangela ya bango merci baopérateur wana basimbami na badongolo miso ebele bakoki kobenga bango mbala moko te et je pense que nde makambo ekomi boye bakoluka ndenge nini ya kofina na bisika oyo bazali po mbala nsima baoyo bakoya basalani bayoka nasi vraiment na oyo esalami kokomprendre déjà bango soki bango bakozwa te kobenga bango biso pepe kango tokovisite soki vraiment ezwi temps biso bakongolais tokovisite bango kovisite eza teke ya kobeta kovisite eza kobeta tokotuna yo olakisa biso komo ozosala mpona kokata bakredi ebele bongo est ce que boyokanaki na ministre bongo bie boyokanaki bongo Merci beaucoup. Oui, oui, je vais ajouter par rapport à la question de Baoti Kotuna Asuka. Moni, opérateur économique est vrai dans le Congo. L'État congolais a l'État responsable. Avant de prendre certaines décisions, à d'autres qui la battent temps, il y a kozonga na nzela, il y a kozonga na kati ya nzela. Par rapport l'État congolais a l'État faible. L'État n'a jamais été faible. Alors qu'on dit qu'il y a bon temps. Maintenant, on a dit qu'il y a à comprendre que non, ces gens-là n'ont pas de la bonne volonté pour exécuter Mambo à l'État. Et bientôt, vous serez surpris. Au moins, Babylone, et comme on a disposition à l'État, l'État tient Babylone qu'on a yé. Au moins, on a bakozanga, client, bakozanga, batorosom, le sim, bakozanga, batorosom, le unité, parce que l'État congolais, le gouvernement, va mettre toutes ces choses en place pour l'intérêt de sa population. Bientôt là, c'est pour bientôt, je vous annonce déjà. Merci beaucoup. Je me présente d'abord, Naza, vice-président et IDPS Kibasa, Angola. C'est Tony Loka Bongo, Guardiola, les coachs. Donc, présence Nangaya, on a parlé du peuple, de soutenir l'autorité morale Nabiso, Augustin Kibasa. Parce que tout le monde a un problème, il y a RAM. Et comme il y a la polémique, Mingi Namboka Nabiso. Alors, pour le bon fonctionnement, il y a l'institution Nabiso, RAM et Lokomoko est très légal. Dans les pays, il y a Poto, les pays d'Afrique, il y a des taxes à l'État pour un bon fonctionnement de la République. Donc, même dans Poto, Moutousoko Kotika Panayo, au pays si télévision Zotala, aux des taxes aux autres lango. Mais tous comprendre les méchancetés à des députés Nabiso pourquoi. Pour éviter problème ni bazalango na Augustin Kibasa pour télémer la problème à RAM. Moutoua côté si RAM na ba institution ya République, ce n'est pas Augustin Kibasa. Eza ba loi ezala ki banda kala. Gouvernement kuto uto longwa ya Ilu Kamba ye kuto signa ki makambu ya RAM wana. Ce n'est pas Augustin, mbongo wana pe RAM ekendaka na poche ya Augustin te. Eza mbongo ezo kende na caisse à l'État. Donc on ne sait pas pourquoi la méchanceté. Pour un bon fonctionnement de la République, il faut ton dima biso peuple. Tolingi mboka na biso échanger. Et comme aloko wa mikilia poto et comme aloko la Angola. Poso tali lelo Angola sur voie de développement ya pays. Ozomona ke mboka et avancer makasi parce que peuple a respecté ko futa taxe. Taxe c'est pour un bon fonctionnement de la République. Alors, moi je demande à nos frères députés, tous à la gentille, tous à la nabambriématé. Parce que Makambweze Belé, Makambweze Belé, Oyo Lobela, peuple. Peuple au Kakazan Andela, lobby et pas au Kota, ensemble wana comme député. Les Ara n'engagent minomo va député, Bozara qui peut, Kakaba homme de la rue, n'engagent pas peuple au Bazaliawa, les lobos comme il va député, tout comme bien abino va député,
parce que c'est la population qui vous a donné de voix. Population ne voté Bino. Alors, toi, tu as méchanceté, toi aider Fachi Béton na bon fonctionnement à la République. Parce que nous savons tout ce que vous êtes en train de faire là, ce sont des sabotages. Pour fonctionnement à Mboka à la BNT. Taxi à RAM est normal. Nous utilisons des téléphones. Téléphone, ezana antenne et ça là que téléphone est le noir et communiquer ti poto. Batak soit là il faut foutre en haut. To la mugiga atteint la vie téléphone na bengin de konangai ou bien de konangai azana réseau non. To respecter ma principe. Soyons logiques. Tout il y a une brière. Tous même ma peuple la distraction. Pourquoi? Augustin Kibasa, il n'en est de rien dans tout ça. Azo Salaga Moussala pour le bon fonctionnement de la République. Merci. Merci. Pardon. Démocratie, progrès social. Il ne passe. IDPS ekoki koya na mboka oyo te pesala desordre esala eloko ya moyibi ozala wana boyeba ke tozosala oyo bakoko na biso baloba bakoko na biso baloba prendre en charge oza kosala eza kose prendre en charge bango nde bamesana moyibi biso tomesana moyibi te bino nyonso bomoni toye mpo na soutien bato babangisa bino te mpona likambo ya ram société oyo ya biso ya batelecom baza na kati ya systeme ya moyibi ntango bakoloba yo pesa leta mwa lomeya moko ye azwi mibale misato atie na libenga baye kotiango na motu ya vision ya mokonzi ya mboka na président na biso national petentik alors na yango tozala vigilant alors message ya lelo tosoutenir ram sans condition mais tozala vigilant soki bazwi yo $2 oyo basengelaki bazwa $1 procès ya monene contre basociété wana procès ya monene contre basociété wana lelo nayaki na kombo ya Kinshasa lokola mokonzi ya Kinshasa na UDPS Kibasa lolenge boye komona biso na bamilita nyonso toye awa kosoutenir excellence na makanisi ya malamu azalaki nango mpona mayele wana ya ramu e kosenga na population na biso bazala na misu ya kotala baye bazokanisa mpona développement ya mboka elingelo bateke soko ozali député oyeba te komanyola mayele ndenge ezali nakanisa monde numérique
numérique ezali monde moko ya monene mingi oyo sengaka non avant ya koloba likambo yeba kotala moto asignaka décret loi azali peuple esengeli yeba likambo oyo décret loi esignamaka na premier ministre ya mboka RPTC ezali kofixe makambo nyonso etamboli mpo na soki botali na kati ya batelefone omona mbele balike non RPTC ezali kotambusa makambo wana peuple yeba yango ngai nasengi na gouverneur ya mboka na biso boye nazalaki na réunion 2 semaines passées na baparti politique toyokanaki malamu tokutanaka mpo tosona makambo etali mboka bamilitaire na biso bango baye bomoni UDPS bazali badémocrate UDPS kibasa c'est la démocratie bavandi kimia basali mobulu te motango na motango topesi badepute merci po bafungolaki makanisi na bango mais batambusa mboka na biso na ndenge ya kovote baloi oyo bango bayebi batambusa mboka te mpona kokreye mobulu na kati ya mboka eloko tosengi selema ya moke ndenge population asengi bakoyoka bango na se ya badepute batala nini ya kobongisa mais mpo na biso tozali nsima ya chef de l'état mpe tozali nsima ya mayele ya ram mpe toza nsima ya assemblée nationale na biso mpe bosala bato ya mayele kinois ndeko nanga gouverneur otosi mingi zongela makambo toyokanaki na yo po tolingi te mbala mosusu ezalaki non tobimi na balabala mpo tozoka na yo te oyo tosolaki ezala mpenza mbula bongo natondi bakinois nde bayaki ebele awa ngai mokolo na bango nalobi kimia eleki na la police osoli kimia na armée kimia kiza bevanda kimia to na posa ya kimia na mboka na biso merci biso en tant que base en tant que jeunesse à UDPS Kibasa tozo soutenir démarche parlementaire dans un pays dit démocratique ezali mboka oyo ezali na la séparation du pouvoir et que ba députés nationaux nazo souligner awa que UDPS Kibasa tozo ko encourager tozo ko betela ba députés maboko na rôle na bango ya ko contrôler gouvernement ça c'est de 1 de 2 c'est que tozongi na contexte oyo teli masolo ya ram namoni na makambo oyo bato bakeke mwa mbangu to keke na ba vitesse mwa trop parce que population congolaise va comprendre combat place eza situé te lelo na lingi peuple congolais va se rendre compte que combat oyo eteli kutu ba oyo mbongo oyo tozopesa te combat oyo eteli combat ya mutu moko azo résister face ya ba multinationale mboka oyo tomesana soki bato ya basociété ya télécom bayaka na mboka oyo bamesana komanipule baministre oyo baza na secteur wana alors yango nazo attirer attention ya bato awa Kibasa Maliba na vision ya président de la République la loi qu'il faut développer secteur ya numérique oto bengi programme national du numérique ko mboka na biso et se développer makasi to koma na ndenge mboka oto enviaka alors décision zoma na niveau ya conseil des ministres mutasinyaka décret zali premier ministre débat wana muta déjà débat na président de la République ba ministre tout afanda bandimaram décret esalemi lokola eza na secteur ya petentique ministre Kibasa azui arrêté asali pour la mise en application et puis organe ozo gérer ram ezali RPTC tant bozo benga ye escroc bozo benga ye moyibi mongo wana parce que obenga mutu moyibi eza nini na yibi téléphone na yo bakangi nga yango na maboko siko bazo finga ye mbala moko yango biso telobi boye soki tokata eloko wana coalition ya FCCK ya coalition FCCK tokata yango parce que babandaki kobenda biso na sima bazali na vision ya président te yango lelo toza na union sacrée ngolo banini ngolo ba pour accompagner vision ya président de la République alors lelo ceux qui bato mo ba bima de gauche à droite ko ba luka balongola Kibasa na vision Kibasa za na sima ya vision ya président ça veut dire que vous ne Kibasa te bozo bu sende président de la République la conséquence ya monde ya ko problème et pas la population ko babi et le Augustin Kibasa Maliba le président Félix Antoine Tshisekedi dit le mot en tout cas le peuple d'abord pour la problème ezali awa eza exagération auto remarqué na société ya télécom bazo ko exagérer et puis ba société ya télécom oyo baza na mboka na biso bango nde ba pousser ba congolais pa silika tant ba congolais ba silika ba retirer ram ba premier bénéficiaire ceux ba retirer ram eza ba société ya télécom est-ce que vous voyez que ba société oyo baza na télécom awa baza 4 na mboka na biso tokotanga bango baza Vodacom Airtel Africell na Orange bango ne so 4 baza ba société ya télécom c'est bon ba engager ba congolais mais pour nani ko kosa l'état congolais parce que bango ba déclarer ka ba nombre d'abonnés na bango tango république Congo na biso bazui ba tieram pour ram eza ba matériel ozo contrôler ba nombre exact d'abonnés bando ko sara
biso eza na société mosusu bando bwaka bazalaka na 8 millions d'abonnés ram lelo bimisi 15 millions d'abonnés oyo eza lokuta te oyo sikoyo bafutaka ba taxe wana na base ya banombre oyo baabonné bango babandaki kodéclare sikoyo ram ebandi kobimisa bango libanda ram ebandi kopesa banombre exact ya baabonné c'est ça le vrai combat ya Kibasa lelo mais la manière dont bakokata wana ole bakata moto 7 dollars ndenge ezalaka par année bakata moto 10 dollars problème ya kokata eza problème ya arrangement entre biso bana mboka soki ke vitesse eleki bakote ndenge okata boye te eza baarrangement yango moni même mosala oyo il faut ça au niveau assemblée nationale ici j'interpelle badéputés nationaux conscients bao bayebi valeur importance ya ram mais soki barectification ezali ya kosala bakosala yango c'est ça même rôle ya badéputé bakobake no ndenge okende yango boye bien te tokende yango boye mais mutu nyonso oyo aobima na logique ke balongola ram aojouer rôle ya basociété ya télécom parce que basociété ya télécom nde balingi ram te o ram ezocontrôle nde bango ça balati bapolo na bapesi bango na butu polo bosombi bato ya moto boposo bakarabira bapolo etamboli tia maboko na likambo tali ram te wana eza yango te combattant alingaka te basimba union sacré bacombattant balingaka te basimba faci béton oza comprendre soki lelo mutu moko atelemi parce que toyebi yango bato moko bazwi bangi basala récupération politique moi quelques députés FCC po baza en mode de positionnement bazoyi bakose positionner te bazoyi bate baza na majorité baza te même na opposition mpe baza te po baluka mwa espace balinga badiyembela na dossier ram totimbeli bango yango moni na cadre ya union sacré bacombattant batelemi de gauche à droite po baprotéger ndako parce que protéger l'union sacrée c'est protéger la vision ya Faci Béton le message est clair message ya suka parce que kopela mboka abondisi mwa électoral ya moki ya 2019 ebele bato vote pour akosituka mais bana mwa pondu ça il était balie nyonso moto pe soda ina fond soka linga benga kwa annoncer pas monani azali bakati problème ya koyeba ko se situer mutamut na échelon na ye lelo soki lelo tozolela mpona mama oyo azalaki na 100 francs atie unité na ye unité ekei ye kutu mama wana aza na telefone mais eza na bakongole mosusu aza kutu ata na telefone te mpona nini te kokanisa mpe na bamama oyo ye kutu olela mpona mama oyo aza deya na telefone mais atie nde unité ekei mais lelo le gouvernement la république azokanisa mpona bamama oyo baza nano ata na batelefone te eloko nini ekosala mpo bazwa batelefone lelo na mboka na biso sur 100% bakongolais combien de congolais baza na telefone ce n'est que 40% oyo tobengi na lopoto to ya pénétration ya téléphonie mobile 40% bakongolais kaka baza détenteur ya téléphone rôle ya gouvernement eza nini ezali ya koaugmente to wana po to wana ezala augmente il faut kobanda na bainfrastructure numérique oyo tobengi fibre optique po soki todéveloppe secteur wana unité comme moyenne zéro efacilité mpe bamama oyo na bapapa oyo nani bazwi ata telefone te au fin fo ya congo bazwa ata na ata telefone c'est-à-dire moko oyo ozopesa oyo nga nazopesa oyo loto azopesa soki totiango place moko yango nde esalaki mboka etelema mikili nyonso oyo toenviaka et se développa na bacontribution ya bacontribuable mbongo ya bacontribuable ya mboka na bango tozwa conscience wana vie Etienne aloba atikela biso héritage ya prenez-vous en charge c'est-à-dire ezali abenda conscience ya bato bapère fondateur baloba nini baba tenez bon l'IDPS 24 tenez bon ça veut dire pour vie et facilité pour tenir bon ça veut dire résister contre attaque nyonso ekoya conscience wana so toyebi ke masolo ya mboka eza masolo na biso ram oyo basociété ya télécom bati kodistraire bacongolais bango baolinga balongola ram mpo bango bamesana kokosaka biso na secteur wana ram ezali contrôle ya l'état na secteur ya télécom eza toilettage na secteur ya télécom bacongolais nga nasengi bacongolais to soutenir Augustin Kibasa na cadre ya combat oyo parce que eza lokola baobundisa ye na bamultinationale na peuple toke na nsima basociété ya télécom soki baretire ram bapremier bénéficiaire eza basociété ya télécom yo otunaka mpona koyeba kaka mbongo na yo otie na kati ya telefone mpona kotunaka mbongo na yo baokata yo mbongo donc otia mbongo na yo na kati nanga nayeba soki eza combien na kotuna wana balongoli mbongo leta azwaka combien na mbongo balongolaka soki de balongoli 100 francs otuni 10 fois na mokolo esali déjà 1000 combien de congolais oyo batunaka bacrédit bambongo na bango na kati oyo bango baliaka mpona nini te biso totombokaka mpona eloko wana Kibasa yebisi bango soki moto anga tuna mbongo na
na ye eza mbongo na ye bokata eloko te bande eloko wana basilika babandi kobundisa nde Kibasa lelo ndenge eza le vrai combat na masolo ya rampe ezali Kibasa face aux sociétés de télécom to soutenir Kibasa qui est en train de défendre la République. Amen. Peuple congolais qui va comprendre que l'autorité morale n'a biso Augustin Kibasa dans un premier temps azosa la politique pour n'anzalate pour biso soyebi qui est Augustin Kibasa mariba bao bazobenga escroc batika pour so tolingi to landa ba cadastre ya moko na moko façon Augustin kolela eza façon bango ba kolelite biso to sa la politique ya nzalate eza tendenge bango bazo ko s'appuyer na politique pour ba koma ba riche biso toyebi ki Augustin Kibasa ndenge akola toyebi papa na ye donc tozo senga na batu nyonso bazo benga Augustin Kibasa escroc batika parce que plan wana makambo ram etali ete eza institution de la République nde ba établir makambo ya ram nyonso tozali ko remercier batu nyonso ba ko soutenir président Augustin Kibasa nazali ko pesa président na biso Freddy Sombo ya Angola merci trop parce que tindaki délégation lobi na butu tokiti na kid moi je suis le vice-président de IDPS Kibasa Angola. Oui, estamos muito contentes, estamos a agradecer todo mundo que vem aqui para dar apoio ao nosso presidente Augustin Kibasa Maliba. Obrigado. Il faut atali la Nassima. Oui, par exemple, ce qui est total hier, Yachichi, Etienne, dans le pouvoir. Mobutu appelle ça étant mingité, mais aïe ça déjà Batouboye. A reçoit des mesures impopulaires. Tant que a reçoit des mesures impopulaires, et Nikoloba aïe baki que Mboka Oyo a besoin de mesures moko Oyo et que ça la biso passi, mais et que Kendisa Congo liboso. Faut que tozana ba problème na Congo. Il faut peut-être résoudre en gros. Faut que ram nenge ba lobby eza nango taxe te. OK? Donc, ba député ba yebi nenge bazali ke za taxe te. Mais ça n'a pas tout, et ça juste rémunération ya musala au bazali ko sala. Je crois que tout à l'heure camarade Nabiso Boyka ou Tikoloba que combat et za place mususu. Et sengeli biso ba combattant et sengeli biso peuple congolais toye bape ko soso la moi maye le muke na ba attaque au bazo sale pas président de la République. Bazo leke la banzela est belé. Bato yo ba bengisi président qui bazana droit nango et ça rôle ya parlement. Mais en réalité, il faut pas attaquer directement le président de la République. Bino peut-être, peuple peut-être, a quitté que Ramango, ils ont solo vraiment à qui va s'attaquer et outil na gouvernement et que quelque part, initiative paysa président de la République. Mais Bango va monique moyen y a quoi attaquer directement ils attaquent, balingi va les kela et pas qui va. Vous voyez que ba mesure musu ça va mesure et coquille so ba ibsibino ils impopulaire mais ego sunga na pota, il faut soko la pota na olela na yo oleli mais qui si obarocha ndego sunga po obika. Donc c'est très important que les gens se rendent compte que c'est une bonne chose. Et puis ceux qui tolobeli yango peut-être bazo loba makasité ministre aloba kiango bato bazo créer ba problème ba société il y a télécommunication. Mais ce que talibien bazana poto ba futa kango. Ozomona Orange Azali bafuta kango na Afrique du Sud bazo futa ba société eza awa na bamboka mususu bazo futa ngo na tiki nanu yango pona oyebisa bino que même na ba mine eza ka ndenge moko eza ka problème yango moko na ba mine peza ki yango ndenge bazo futa bamboka mususu mais pas na biso balingi ko futa ndenge wana te kwa nini ko ba mesana bazui mwa kanyaka ba pesi mwa batumuke OK au-delà ya peuple lelo yo toyebi que nombre ba téléphone eza ya mabe eza 56%. Est-ce que vous allez se rendre compte? Ma téléphone piraté, où est à ma bé, eza 56%. Lelo téléphone au bazo benga téléphone au eza bien. Eza na batu bazo étudier bazo lo ba peut-être ba téléphone wana ipé sa malade. Si ko ba téléphone ya ma bé au ba tondi sel biso ngo na Congo. OK? Donc toko sacrifier vraiment jeunesse na biso, jeunesse boye tout simplement pour tolingi kanyaka et lo wana te. Tozo soutenir ministre Kibasa pour makambo kanyaka lingi angote toko kende pe liboso rameza eloko ya malamu. Je crois que muke batu ba soso la keza eloko malamu. Voilà.
opérateur wana sikoyo makanisi eza nini ose makanisi te na likambo yango te baopérateur moke bango bakokata ebele d'abord oyebi na kokata yango mpo makambo yango eza kaka ebele soki bakataka moke ndenge bayebisaki bango problème oyo elingi ezala te na koyebisa bino est ce que boyebi ke moto aza na telefone oyo ya moke oyo babengi tshombo il fallait afuta 350 francs par mois 350 francs par mois pendant 6 mois balingaki bayoba yango te oyo un téléphone il y a 3-4G 2350 francs par mois pendant 6 mois mais tu as remarqué que kaka bango basali nko au lieu batu bafutaka mois ba 300 wana muke par mois bazeli sima bayo bandoka tango mbala moko kwa nini idée na bango ezalaki batu ba se soulever mais tokanisi que ekoki kaka kobongisama au parlement yo sa musala nango eloko tolingi eza kososola ko bongisama ko batu ndenge bazolela tokolo babon olia 300 bafuta ta 150 et puis kofuta 150 wana bakatango mbala moko mbala ebele te nde eloko bazosala banko er moko bakati mutu 2 fois nyonso wana eza sabotage il faut batu basosola ke eza sabotage mboko yo il faut ebonga tala nazana en tout cas bo excusez nga téléphone eza okapi mwana mboka ndazo sala téléphone oyo et biso to betela maboko tolobi to soutenir ye po akende liboso voilà pourquoi il faut to chaka maboko na makambo aboye donc esengeli batu bayeba ke eloko yango eza malamu mais bato bazolia bazobombana bazo pesa siko ba idée ya mabe po batu batelemela ram soki batali côté mibeko tolakisa ke na mibeko ram eza na problème ata moke te na okota na kati te mpona komplike batu te mais na kati ya mibeko ndenge esalemi problème eza te mpe tokoko ndima lisu te babenga ministre Moyibi c'est très grave tokoko benga ngo te bamosusu balobi esco eza eloko ya makasi biso tokoki ondima te yango totelemeli yango mpo toyebi ke ayibi eloko te eloko ngo eza ye moko te nde asali yango eza gouvernement nde etiaki yango et à partir de ce moment là tokobetela ye maboko mpe tokosoutenir kaza Moyibi te. RAM eza registre d'appareil mobile eza projet ya gouvernement na biso congolais mutu atie yango. Alors Augustin Kibasa Maliba, le ministre sectoriel, attaque ministre sectoriel, c'est lui qui a trouvé que le mieux de faire adapter ça au niveau de la population. Alors Nicolo Tokomi Oyoka, on dirait population à se soulever contre Augustin Kibasa Maliba. Ce n'est pas gentil de la part de la population. Vous devez d'abord vous demander la première question. Qui gagne si on supprime notre, disons, le prélèvement RAM? C'est d'abord la société à télécommunication pour mais ça là, disons, des paiements déclaratifs. Les lots qu'on découvrir que RAM et une possibilité à que plus d'abonnés que eux, mesure à télécommunication, disons, opérateur et à télécommunication, déclaraka. On moni déjà que Zambon Webele Oyo, opérateur à télécommunication, baïba l'État congolais. Alors que nous, disons, le ministre Kibasa, voyant que l'État congolais Bazo Ibango, Mbon Webele, il trouve mieux que ça là, pour adapter la télécommunication à Bisso, na télécommunication à Bambo comme sous. Ndé lobby, mettons RAM pour que, avec cette situation, nous serons à mesure de faire que l'État soit souverain, totalement souverain, ou disons la souveraineté effective dans le secteur de la télécommunication. Voilà ce que nous voulons dire à la population et que la population comprenne. Nous devons tous soutenir RAM et disons non à la machination contre Augustin Kibasa Maliba, un homme intègre de la part du gouvernement depuis Lungamba jusqu'à Samalukone. Merci beaucoup. Papa, tout le monde a tenu vraiment IDPS Kibasa. Et ça, tout le monde dit le télé,
Merci beaucoup ndeko journaliste. Ndenge toye boye ezaka biso ba membre ya UDPS Kibasa te. Donc famille UDPS Mobimba na ba congolais oyo bazui conscience ya développement ya mboka nde tosangani boye. Donc ceux qui toza awa lelo eza pona ko soutenir d'abord projet oya RAM. RAM qui veut dire registre des appareils mobiles. Projet oyo ils ont contribué na développement ya mboka, ils ont contribué na pour renforcer budget ya mboka na biso. Voilà. RAM ezani baza ko déclarer RAM baza ko lia ba unité. Maman muso aza lo ba ko tanzena RAM mona RAM waza ndenge ni munene la bien. RAM ezali service. Lokola service nyo surtout. RAM lelo bino moko boyibi. Ba chombo mabe. Auto bengi les téléphones contrefaits. Les vols des téléphones mobiles. Au victoire Boba chombo kei. Donc avec le projet RAM, nous avons facilité ya so ba ibio chombo. Auto bengi géolocalisation. Donc on retrouver chombo facilement. Avec le projet RAM, le téléphone peut être comme il faut la téléphone original. Ce qui chombo est original donc écolécaté. Donc contrefaçon ya ba chombo mabe moyibi ya chombo fraude na caisse ya l'état. RAM et ko kata likambo wana. On a ba étudiant le mignon aye mokili commune sengo mokili koti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ibisi bino boitala bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule basi tomona babiloko akanda boku banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube ekomi elengi ya komona ba guide uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka elekina kosekisa na koseka ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko